grâce na bino obosala pona belvi kandila patrona et la motema o nzamba pesa belvi ya kolia na ba orphelin kosunga ba veuve afuteli bana ba minerval pona bakanga kitoko ba orphelin pona ba ki ya kosepela. Parce que histoire n'est là qu'elle est pas néné ya, je sais pas si c'est vrai ou faux, et pas néné ya, que soit disant le marié wana c'est le père de ton enfant. Mais malheur à toi marien. Pour la que non osa la princesse va comme kosele makambo. Princesse illustra le lobe elle ko nzamba linga kikie princesse abima mboko ya kinanzela bongo. Tellement comme on quoi moi jouer mon be marien likola zoua. Oui mais belle zouf pas ça la cabine boka bongo. Médienne, alors escroc, na suba notre ba live ba ninga, bat ba obenga benga na ba live. Ozala o bat ba bi que non yo na poto kuna o escroc ka bat ba mbongo. Boy ko sakale boko yo mari ko potela so bobo bêtise le kola vidéo o ba sala ki vidéo e o moni princesse comme ko bimesu na bobo ne ya. Mi beli ba mi tim ma be Mibali, mon boy, comme ça, m'belle ma belle, ça l'est qu'un rapport raisonné na sima. Mais vous avez, bon, le cœur dur. Ayo. Le coup, le gars, nzela, mon ok, le coup, humilié, princesse na poto, au dieu, zoke na likam. Zoué belé, belé, on yanini, aussi le temps, nous mariés. Zoué, on ma casse, au sel, les yanini, on roba là, La princesse a satisfaira kayote. Je ne pense pas que idée à poto linga que ya. Pour marier à baguna ota bashwana oto ya kika pona poto ya ya. Ana baguna oti. Mobala makama beba za guno ndi. Lelo betole to la mukinga to na moni princesse na poto na bi année oyo ya 2023 da année moko ma pamboli mingi pour la ba comédien. Boko sakale boko yo marié ko potela so bobo bêtise le kola vidéo o basala ki vidéo e o moni princesse comme ko bimesu na bobo ne ya na ko fingo Finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Voilà, bonsoir, bonjour à tout le monde, beauté à l'habitude de partout à travers votre chaîne G Télévision. Et bien je suis là, j'ai mis Maïbé, les gros bébés de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, la fille troublante, comme tout en tout cas, moi mingi, vraiment koleka. Merci beaucoup parce que vous avez s'abonner, hein, vous avez aimé, vous avez partagé ma vidéo la biso et que ça a vraiment énormément plaisir. Na moni bozo me mangai, na moni na komi na non, ma tendez à 18K, en tout cas, c'est vraiment plaisir. Vous s'abonner massivement et surtout, vous partager vidéo, vous kabela muninga vidéo. En tout cas, c'est une meilleure façon où ya ko aider nga, c'est ya ko tel ba vidéo nanga, ya ko partager ma vidéo nanga et on des façon où vous soutenir nga de près ou de loin. En tout cas, je m'en vais dire, je m'en vais saluer d'abord Yemoko, donc Poutine de l'écriture, Babi, vite qu'on dit la patronne, les temps de la fin et Zawana, déjà premier épisode de Kotaki. Alors tu consommer ce deuxième épisode en tout cas vraiment je veux dire à tout le monde hein, en tout cas tu consommer film à la biso, pas de distraction, focus dans ma film à la biso, dans histoire à la biso, tu aimer, tu partager, tu liker ma vidéo en tout cas et que ça là vraiment plaisir, c'est une meilleure façon yako
ya ko sunga pe ba orphelin ba veuve parce que à travers le 1 franc les 10 francs o ekotaka na Bellard hein na Bellevue TV à travers fondation na ya Bellard hein donc ekena coller ça ba orphelin au mona qui descend o ben na kosala en tout cas pour la ba orphelin le bazonga qui classe na soutien na bino na grâce na bino o bosala pour la Bellevue quand il a patron et la motema on nzamba pesa Bellevue ya kolia la ba orphelin ko sunga ba veuve afuteli bana ba minerval pour na batanga kitoko ba orphelin pour na ba ki ya ko sepela parce que d'abord les études dans l'avenir de demain. En tout cas merci. Merci, voilà, je salue FM 4 fois boss depuis Paris hein, pour la soutien à FM. En tout cas, je ne manquerai pas toujours. Merci parce que hein, donc tu es là toujours pour moi FM depuis Paris. Je vous salue. Je salue encore hein, Papa Jean Boud de Maïmbo. Ça dit beaucoup d'années. Hein, Papa la mambolia kablo komoko. Papa Jean Boud de Maïmbo. Merci beaucoup pour la ponctualité. Voilà. Pas mon délai. En tout cas, mon délai. Bambote nayo. De là aux Otalanga. Maman Brigitte, un coup de moi-même, ma copine depuis Londres. Merci, merci beaucoup. Bateau Otalanga, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, na Kinshasa. Tout le monde, partout, je vous aime. Merveille Mata, merci. Yo, connexion, tout, il y a image. Ici même, beaucoup merveille Mata. Il y a de Kinshasa. Ah, merci. Maman Hortense depuis Paris, maman de cœur. Maman Hortense, merci pour tout, maman. En tout cas, la Lingarabino, hein. Na kakabino donc famille botamo bimba je vous aime tous na ngabino nyonso na ba bokomela kanga te mais bo consommer kanga botala kanga bo partager la ba vidéo na ngabino lelo on va parler affaire princesse Ilustar na Maria na Priska Naomi Barcelone na RK Muchanga oncle ya Maria camarade wana oyaki kozala kwa molobeli ya Maria pour basala moi j'ai wana basali je vais parler déjà princesse Ilustar moi je suis derrière toi je t'encourage princesse Ilustar aza mwana ya papa nanga V12 kwa Nzambi nga le bango na travailler na deux groupes Sinar et puis na groupe V12. Moutounios, toi, mon parcours à princesse Nakata Kinshasa, elle s'est battue pour être aujourd'hui ce qu'elle est. Elle s'est battue pour imposer comme on est dans le monde théâtral. S'il faut compter l'artiste comédienne, il y a Mboka na biso, aux autant la princesse T. Aza stylé, Aza belle, hein? Aza moi Simon Kitoko. Elle joue bien. Ana jeu d'acteur na e aganga te ka ninga loba wana azana ba fano balingaka e lelo beto la mukinga to na moni princesse na poto na bi année oyo ya 2023 da année moko ma pamboli mingi pour la ba comédien parce que to mona ki mama Kalunga fungola ki mama Karine pour la koloba te tomoni Naomi Barsa kiti na poto Naomi Bintu kiti na poto Sarah Masiala kobeta ngo dada dina la douce eke zongi nadi en tout cas ezelo moya bien nzaba pamboli na 2023 ba comédien bobo manuka wana na poto en tout cas c'est vraiment kitoko. J'étais très émue de revoir comment la princesse Ilustar aza na poto mukale boso informé que princesse qui poto daki Kovo d'or. C'est Kovo qui m'informa que non, après ça, la poto Ilustar. Ah bon, ça m'a dit le coup. Après, on a la vidéo qui est zongi. Marié, ce qui n'est yakanan, pardon, yakanan. Approche. Marié Paul Leloyoye, princesse Ilustar. Je crois au monnaie kaka na ba télévision, tu l'as apprécié. Contrairement à la version à Néné Ati. Dès que le annonce la version Néné a été parce que Néné a la version oh ba marié on a ba PCA mais la carte version là le côté dans ma casse si na vandi awa boy j'ai mis ma ibele na ekolo makamu pona Priska te Priska nga pena vie ya ndeko langa mwasi nazomona comme si il faut lukandeka Nzambe Priska tu pries tu dois bien prier.
surtout sur le plan conjugal, sur le plan une relation amoureuse, ma soeur, tu dois chercher Dieu. Si quelque part, dans ta conscience, tu sens que tu te reproches de quelque chose, oh, qu'il faut ça là, un pas moro, mais pour que, oh, Lukandeni, oh, réparant, moi, je te conseillerais de le faire. Parce que l'histoire n'est là qu'il n'est pas néné, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, et pas néné, que soi-disant le marié, wana, c'est le père de ton enfant. Ce que c'est solo, je ne sais pas. Ce que peut être le couteau, je ne sais pas. Mais du moins, en matière, je ne confirme pas parce que c'est Néné qui était venu parler. Alors, il y a une preuve. Mais il y a une preuve. Parce que moi, si Jamama d'Afrique, c'est ma copine, c'est ma soeur. Jamama d'Afrique, c'est ma copine, c'est ma soeur. Moi, je suis un psycho en Belgique. Tu avais Martin dans ma boko na yo. Mais au rata Martin boelela comme ya Jamama bientôt là, ba ozwa bébé na bangwa sika. Au fandi sous to côté na relation moko bo o le to mona bebu après ko bota na makambe bini yo de papa mwana yo. Mais la telle histoire de vidéo marié wana awangani yo alobi kiyo zaki pire petite sœur kaka neti petite sœur mon kaka boy mais ana ko consulter que take momi pela mwasi na ye tout ça like mo petite sœur mon après yo comme relation awangani yo yaya ko tala obo tu as une belle taille tu es une jolie femme oza mwasi kitoko OK ndo ba ko kakone le côté mais sur le plan amoureux tu dois chercher Dieu pour avoir un peu la stabilité. Il y a un moment où détrompe-toi. On cherche Dieu. Si seulement si ma version oh nene alobi ki ni papa mwana yo et ka tiki yo pour la princesse ya lukanzambe. Parce que toi aussi tu as tout, wala nyoso o princesse azalango. Yoko to boteli mon balango soki eza solo. Non, c'est ce qui est. Je pèse bien mes mots, je mets si. Nga le bat toujours na conditionnel parce que na muta maele. Na ko ba na ko confirmer ma msuste, je dis si, soki eza solo. Illustar, maman, ma chérie. Moi je t'aime beaucoup. Presque évidemment si je t'aime. Et tu le quoi jamais ma camarade nanga ndengai na koya na mona na souhaitelo malheur na linga ko yo souffrir te to wele lokote non recommandé au Lukanzambe pour marier à wangani yo que les botika ko dans la relation amoureuse to la kane petite sœur après ce que vous appelez quoi la bride na faille tala niveau que na donc petite sœur mo yo moko craquer na tali libandi wana ya marié ka poser un poteau. Non, qui peut dire que vous allez sous 5 ans, n'a évité ce que vous avez sauté à l'okuta. Il 5 ans dans ta femme, pourquoi vous avez dit la salle à l'hôtel? Même ta salle est à Dieu. Yoko yate na lo yenge marié de Ozawana. Oyaka kinti, otaka poto oye Kinshasa, étant marié, tu as ta femme et tes enfants na poto. Yo lulaka ba comédienne. Au salaire aventure à Liboso, et Sibito Wangani, ou comme la princesse Illustar. Illustar, pas mon intérêt les la Katuana. Moi, si nous sommes la cracking, l'eau, la cobima. T'as la bine, ta pote au bolo, la pote que non, ba comédienne, ba chroniqueuse, ba viara pote, bilbo que la pote ou un viara moté. Tu peux se retrouver là, ba pote ou un viara moté, si vous un viara moté. Eh bien écoute bon risque va venir pour la porte le cas banzela ya ba Turquie banzela beaucoup là tu veux comment la porte parce que basi ya TV balinga porte ba craquer porte pour la nipo bino bo kraka kango so kaka on te bango tika to faire la sauce na kisa to final anaki to comme belé pour aller bokenda porte c'est que vous avez envié les robes. Ceux qui est comédienne ou bien musicien ben nous be aluli poto bino bité bango ba kraka poto donc pour la bino bon nango c'est comme si donc bino ne bona droit que les poto ba comédien te ba chroniqueuse te ba droit que poto te biso tout ebi que mi ba la poto belé ba ba escroc tu as conscient to yebi tu es consciente au tel cas nenga zoyela beaucoup peut open escroc. Mais il y a un homme marié, mais il escroc, il y a une vérité na ye.
Beaucoup de gens ont que non, Azaki déjà marié. Si tu dis que non, ça n'a et que tu as laissé autant pour la bière, voilà, nous n'avons pas de bino. Il y a un temps le canard partout, hein. Tu peux passer aussi dans homme marié, mon bébé aux Zuizi. Mais bon, ben, il pété. Azaki, quand moi, pour moi, il y a vie, a sali au moins un peu moi, la vie, et puis à l'équinaï. Il était un homme marié, il était venu juste à Tcheka Pont, et puis à Keinaïe, à Salivinaïe, à Tcheko pour Salivinaïe, la vie continue. Et ça, ça existe. Et ça, là, cas. Les gens yo mariés, ceux qui mariés, oye no ana Kinshasa, osubi lengi et pas princesse. Eh, yo an encore un marié. Et que yo an encore, na bon, sinon ceux qui caméra sur le non c'est là. Eh? Marié. Et que yo an encore. Eh, marié, ceux qui mariés. On encore, eh? Oye na nubo beti ndelu balobaka soki terme ni balobaka nanga kokolo bango te. Oki bilenga princesse. Ale le solo pe ya poto parce que soki princesse a satisfaire yo te la linga barni a satisfairaka linga ya capable. Soki princesse a satisfairaka yo te. Je ne pense pas que idée ya poto linga ke ya. Déjà l'idée de l'Europe est venue parce que tu as été satisfait. Comme na princesse Ilustar. Vous avez un bon son le quoi malilo hein. Les bêtes à mon kepo na voilà. Hein? Tu étais satisfait de Nanyoyo de princesse Ilustar. Ce que vous avez satisfait, je ne pense pas que je ne pense pas que yondo ngozabongo okoko betela Ilustar makamba voyage. Pour beaucoup la logo moi c'est que au sentait que oui, elle peut être ma femme, ma copine au-delà de cause à la mariée. Est-ce que l'important c'est que non, princesse aille ba cause mariée ou pas? Mais les peut-être pour penser ça c'est que non, je me retrouve dans la kimia na obima na mboka o ya mboka stress. So kazo beaucoup les ya bima. So kazo voyager ça ya voyager. Principalement que non ba elieba les moko en or. En or. Que na obima mboko. Ah na bima nanu le rose je vais voir ça après. Marié un an à mobile ma yo. Tu as une femme à la maison na poto na bana. Mais yo olinga ba comédienne olo escroc na su ba nota ba live ba ninga bat ba obenga na ba live ozala ba to abike non yo na poto kuna o escroc ka bat ba mbongo. Tu n'as pas une bonne réputation oza mobali madbe au-delà de tout ozala zua moko ya kindoki zua moko ya buzoba zua moko ya salité ya nkele yaya yo sko linga nini ozuna nu au commissi princesse na poto. Place aux qui princesse. Du kola bazouwa na yo. Au comment créer les princesses ba problème. Eh? Et princesse que tu n'as pas bon yemo ka lobi ke ngai na tsaka ko sola na oncle na yo te. Oncle na yo akomela nga jour el boso na répondre tant na kufela ndeko langa a présenter ka mes condoléances na lobi ka merci nga na sola ranete. Mais tant de bébé c'est moi notre réputation et pas néné ya kulo lobi ke non ndeza bon ko bana oncle langa wani zuweleki de o bébé c'est la réputation poani. So les gens étaient fatigués en Afrique. L'Afrique a rouler na jeep na ye. L'Afrique a parlé qui ne paye na kimia. A qui ne paye à jouer ba tableau ba bengi à jouer ba rôle. Elle était à l'aise. Il y a aucun ko au nuire la poto pour la ni. Mboko a na famille. Oui, poto ba poto kuna ya la leki ba kabola la poto. Camarade ba kabola la poto. Poto ya ba moro boye. Obimisi ma ebele boye o mai na ngai ba futa o électricité o parking o boye. Ba ko ya molo 1 mois 2 mois 3 mois ya lobi na ba songo ko ba ngunda. Poto na ba réalité na mo. De yus kolinge o lingi no o souk sa princesse mutema la poto a perdre na poto. Lelo boye. Adeba Naomi Barcelone Robo était c'est sa sœur. Oh le bazaba camarade depuis na Kinshasa. Mais eza poto. Pour que l'obi nango ki camarade de bébé et ko senga même sous princesse azala orienté
a vivre ba réalité wana ya poto ya kokota ya kobwaka ngunda ya kosala sope ndenge nini ya kotepe misapi soki pe assurance soki pe ndenge batapote boza kuna boyebi pour la nini likolo na yo marien tala libandi tala mbundu tambudu tala libandi likolo nango soto emi su 5 heures chirurgien misu yo kokosala yango te nde tozalaka boye mutu nde tozalaka boye mobali oyo neti na kozala mobali oyo nakoki kozala ne nzambe kama tayebi ke na kozala na mobali tel ça ne suffit kaka no mponga nazala lelo obe nazala mwasi moyo ya vale fo nabima na mobali mobe ya famille ya kombo nabima mobali mobe ayebana nakoto mobali na mobe ayebana te mais azwinga mpe avandisinga pose asalinga mpe kitoko nakomi mpe stable na vie nzambe andenge atracelaka mutu bachemin. C'est vrai, les comédiens ebele, les comédiennes ebele, bazolinga mibali, mais mibali ba kombote parce que nzamba lekisi bango na mibali kombote na nzia na bango. Tout ça, tout ya ça ba net, tout le ba mamu, tout le ba makamu bien. Tout le cas, tout ça la ba choix aussi, on yo mo tongo ba bongo tu n'as pas aussi meilleur choix mobile ne peut amba la kombo pété, ayeba na pété. On lira ba mbali pe ya famille ya te. Pour so ba la famille ya foto ba mbala ngo aka famille ya wapi. Princesse Ilustar le lobe eloka nzamba linga kikie princesse abima mboko ya kinanzela bongo. Bon comme les princesse lelo. C'est Dieu qui a permis. Il n'y a pas d'hasard. Tout ça qui est la princesse n'est pas out. Tout ça qui est out. On était avec elle. Tout ça n'est pas coquette out. Et si Dieu a décidé que princesse abima mboko na ndenge ka ya nzela ka ya marié wana makamabe wana, c'est Dieu qui a tracé le chemin. Princesse azara la relation na mise moko bonotanga nga kombo na été. Et aka bela dernière de love hein. Bolingo na mise wana, mise nga lesko na so Canada et États-Unis. Dernière de love hein. Nzamba sunga princesse. Nzambo sunga princesse, mais malheur à toi marien. Pour la que non osa la princesse va comme kosele makambu. Faut le bagage que non princesse na commission à la porte en tout cas ngai boy na boy. Yo vraiment yo marien yo so ka so bo balinga za na relation mo ka amoureuse na princesse. Alors que osala ngo la poto. Hein? N'est-ce pas que bobo na princesse bazala a la Kinshasa a la kin a la Congo. Basala anakin. Si vous avez bolingo anakin bosa te. Pas que c'est l'on na France. Pour bobo abanga nani process abanga nani. Ba bolingo bele ka ba comédie abana wa ebango. Ba bolingo bele ka ba chroniqueuse abana wa ebango. Ele ka la coulisse na la katimini. Ya ka bolingo ya le remonter que non mokili eyeba. C'est bobo avec alinga princesse au lieu lingo salir bobo parce que au moins ni photo bakangaki soki vidéo soki photo na mambo ya mutu de moi Sarah Masiala la kimora ba bon séjour à Paris la kimo fi moi sola kitoko Sarah Masiala asolara bien so côté na Sarah ya na nga gobe de presse mais ya Sarah Kabila nga mbongo ya kobuka na Kabila nga mbongo makasi na anniversaire na ye otomona ki ba bisou princesse yo mobala pe ozalaki na kati ya ozalaki na kati ya fête wana caméra kuteto linga emona yo papa princesse la star Ilustar aza star yaya combien de bajo obalela na poto combien de bato bakufaka mais abangi te ke longi no emona na caméra pour te montrer que papa est nazana mutu mususu te apa yo malgré condition qui marié na yo je n'ai que toi na vie nanga ya yo linga ongi pesa sani akata mutu na ye atango na sala mbele kola ya mutu a Jean Baptiste po yo mona ke non ozwango olia ko confirmer que non princesse na alinganga na vie na ye yaya ba vie na soni tu auras populaire boy alinga na exposer Joe na TV oyaki mais yesu ko pena ko a exposer yo
Mais malgré ça, on peut salir rien. Et puis, on peut ta copie, on peut tu copie na Joe Moroboye, ce qui moutou na yo, à cause que, Maria Zala Nyongo na ye, le collabo na boye, ya, princesse, on koufate na poto wana. Marie, princesse, on koufate na poto wana. On vivre en réalité, on va vivre en gros, et puis les cas. On les calendriers à foyer, on les calendriers à union, tout là pour d'abord qu'on sounaye, à vivre en réalité, parce que les étapes nous sont abandonnées la vie. Les étapes, bateau ba la pote bo sunga princesse, bateau e banzela bo sunga, ata erka muchanga mutaka na pote motema ya barka, motema ya barsa papa na barka. Bo sunga illustar, aboka nengunda na ye. Parce qu'on va pas un mois, 2 mois, 3 mois. Non, non, pour que vous allez bien. Club qui camarade tous en matière na YouTube té et comme et kenda ke zonga ki boto la kuna pour ça sali bonanda kwa la barsa et té pour le les cas solution à qui boka na ngunda na ye. Hein? Yo marien ozu na nous princesse na katanda kuala ozu o kangi e bilamba o kangi yango o luki mo o sakane na poto poani. Hein? Au même moment tu na poto pour sakana kana molimo na e. Bibeli ba mitima mabe. Bibeli mo boy ko musa mbeli mabe. Ça les cas rapport raisonner na sima. Mais vous avez le cœur dur. Ba mitima mabe. Oh. Vie après c'est ce qui bon te. Bibeli comme la poto ba la princesse. Parce que a fille rotulate yaya. Moi na poto wana ozwa mobali. Et bien là, chroniquer, comédie, kena poto, belle musu ba bengsa moto suka. Bakabona, akoma pela mbali musu. E komaka. Na kotanga ba komo mena otanga te. Akele pepe mobali boya ko faire te mususu boya pas sur mobali mobile lelo baza pela bana moba obota. Déjà deux abongo, oza comédienne oui. Ba comédienne belé ba na poto kula akolinga ko sunga akosungo en tant que ndeko na ye. Qu'on désespérer ta princesse, qu'on perdre ta, qu'on même sa morale na ota. Ndenge d'ailleurs le biki no ba akangio ma futa na ba bloko na yoza kuna ya tikele yango. Bilamba ya okozwa bilamba ka bato ba otala ba émission ba ke no process ba kangio bilamba ba ko tindelo bilamba luna kut ba na soki na avion soki peni ba yibe bilamba mais ba kabela bilamba ba kabelo bilamba. Vie soki na bilamba te mais yo marien nzamba ko futa yo. Le ko yo nzela mo ok ko humilier princesse na poto o dio zoke na likam zuwe bele ngo ya nini aussi le tozo no marié zuwa makasi osele bo ya nini yango okobala okobala princesse mi bala poto bolukaka nini bolukaka nini muni mo bata fani na ye oluka ko déranger vie na ye o trouver motema na ye o tiena ba merde. Non, comme tu vas benga na ba téléphone, bazo benga na ba live, ya oza la réputation moko salité, o escoka ba tu ba mbongo, do oza mutu moko boye na yebi te na peso kombo ni na classo na ranini. Mais nzamba permettre princesse aleka na nzela wana, kaka na mobali wana makama be po via princesse ebonga, parce que ndabo aza ya ba leki. Et c'est l'homme ya gravité. Et puis, princesse même, parce que nous matière, oui, matière parce que nous célèbre. So, il y a été même comme nous avons inaperçu dans une histoire. Histoire de la réseau sociale parce qu'elle est connue as a vedette. A muto botala ka boyebiye. Likola mobali moko boye tina te immature, de mobali moko boye na ebité. Tala makam to kuta nango biso ba chroniqueuse ba comédienne. C'est pas facile hein. On tous bo solano de abie bo solara bien mais koselo kazani marié mais marié ma casse. So a koso kutu era musale a moi ça non ngai na banara kayu na nga 22h ti na sangwa msu 8h 9h sur 6h sur ni. Nzoka ndi a koso ende que non er wana nde mère nda utaka musala ye. Donc moi bo solande exacti. Mais pas biso vérité, biso vérité hein. Maman, hello, quoi, si que zate princesse na sena moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Babo miote, hello, mote, quand tu es longue en Afrique, au longue en mboka, oyo, makamuto, y'a compliqué.
Ok, la mboka au moins saucé, ça moi bien. Mundela bongsa mboka la ye. À ta début, ils à la passe, mais je crois que nous avons sunga yo. Et papa n'a pas V12 Aza kuna na Londres. Aza mutakala kena la photo. Il peut aussi t'aider parce que dans moi il y a V12. Chicago Azakuna. Tu as une famille. Tu as une famille. Au-delà de Naomi Barcelone, tu as une famille. Non, Nzambe langa. Naomi, Nzaba Pambolo yaya, tu as un cœur nord, en or. Banana ndekona. Yo mona Naomi na Kinshasa et Mathieu Zongi ye kaka RK na ye. RK na ye bon matabo kita. Oh Naomi Ndumba, Naomi nengaza bongo, ataka bloka mukuse, atika bloka libala nzoka ndemo mwasi ya mobali. RK Mchang. Lelo akena poto aza l'aise na ndaku na ye na mobali na ye. C'est ça. On est nzela oyo nzaba tracé pour la Barcelone. Est-ce qu'on dit là, on doit tracer pour la princesse? Des princesses, ok, poto la mobile, moko boy, immature. Donc, ok, kosa makamu. Heureusement, mon balanga bengi, en tout cas, mon balanga bengi RK, alors bien RK que non, Joanna Kosi, nazalanga na nyongo na ete, a Kosi, Naomi boba, Barça boba te la princesse malamu, na nyongo ete, alors na to kosa bongo, bona boy. Mbongo ni ba ozong c'est là yo malien, sur marien. Mbongo ni ba ozong so mbongo zatin. Ya mbongo ni ba ozong sur princesse nenga zabon ake la poto sika $4500 a kozwa ngwa abuka ngo na ba nzete o ezaka kuna na poto. Oh, ngano esili, eto kabwani deja, sikoyo, zongsela ngai, bambongo nesto ba dépasse na sela kiyo, batu na mbongo kometa ndambu kobe 4000 yo olangwe. Marien olangwe mbongo ezate. Muni mbongo wana ezate. Princesse ala mbongo peso ti potako ba no kamola kamole nzoto ba no ka bilengi. Mbongo ezate keba. Le bala poto loka boling loka bibeli bonga bonga te expliquer ba kana bino to expliquer ba kana mbongo ko peso ezate. Et puis après le loko ça la princesse pété. Ah la mboka poto o ka ko s'en sortir kaka même pas maintenant. Elle va s'en sortir. Ana bato ba aussi na liboko ba l'accès place ba foyer, ba aussi makamunyo tout okino ko boka ngunda et puis la vie va continuer. Et bele ba kana poto na bula ozonga ba tika la poto. On se battre ya ozwa ka vie pendant moi c'est kitoko okuta bela mba super ana poto kuna ape célibataire ndakule pe moi pas zate yaya a lingo pa ko honorer pour que moi ça moto et ça ba pas vie na moni loko po ya sika oya makasi yete oya na mboka oya poto yaya oko s'en sortir kaka et Mario o le couter yo marié soki marié o le couter moko o na mwasi o yo trahi mama bana yo on escroc au lia batu ba mbongo soki soko lingi en princesse azong so bongo pe zo ba mbongo oyo escroca batu na poto parce que batu bazo benga na ba life batu ko ba ke yo oza escroca batu ba mbongo yo pe zo ba mbongo oyo escroca après to tala siko kana biso ya ko zo so mbongo après yo so donc ba mbongo oyo escroca batu ale biso pe na kana biso to lubite et tant que décoration précise comme ça que le manière tourne sur 4700 na ya fuanti oza le kuta makasi mbongo ezati. Princesse, je t'encourage ma chérie, je t'encourage, zala ba nerf solide pour ton sortie maman, zala ba nerf solide. Tu as Barcelone pas dans ba pesa plaisir pesa sentiment ande kona yo bo uti camarade musika ande kono osungo. C'est vrai poto ezala ngote ko ndeko camarade oui, mais ko beba na bo beba ndete ba ko orienter na RK Mchanga tellement comme on quoi moi jouer mo be marié likola zua moni mbela zuf pas la kabino boka bongo omoni video amoni ka video RK omoni sikoyo baby singai princesse ko bimala bobo princesse ko bimala bobo nandini baby singai princesse ko bimala bobo zuwa yango ya makasi bongo polani tellement comme ça kana suku batuno oh ko princesse on alali kuna te
mbala moko comme agité nzoka ne princesse moi zo yoka tellement comme sakana parce que tu es trop jaloux oza immature kotala bomona libandi muto batema libandi batema yele bato ba tête bien faite yo libandi nyoza ya zoba ya fufu zuwa et puis popo opota siko beti donc kitoko okoba sikoyo bobo poso bobo fala linga princesse okikolinga na poto ana kina olingete wana na catastrophe bino bato poto bolangwa ke boyi na yauli boyi na yauli penza oh yaya mbongo donc sonde ezate la kaya mbongo okosi ya pas d'argent les 4500 et ndenge oyo tu ozui courage ya kosalela la princesse ba démarche tout au Égypte au boy pokosi non donc c'est un mbongo wana ngana ke ovala ngana Égypte na nyonga camarade na o utiliser camarade akosa camarade tele na ko menga masumte mo bata salinga lo monte et puis a osenga mafuta na yela bilamba na yo bi opesa te ngo sala onskoni o mona na nganga na poto pesa bilamba na ye e biloko ya mutoka nzoto na ye pesa bilamba na ye kaka nenga bima na ndako wana sopo bengana ki sopo sala ke nini akiko lukana robi musu ya camarade na lati o nyoko le bongo poani asali oni soko parle peke non noko na yo alingi princesse 27 noko no tuna oncle lo calmement oncle ndeni moi songa na lingi yo do lingae et parce que princesse pe au moins peke non marien pe et 6000 en ote wa pe bande ko to ko linga pe noko net et ça ni yaya so pe noko pa ne pe na baguno ba shwa na yo olingi na po maria a baguno ote ba shwa na oto ya kika po na poto yaya ane baguno ote mobala makama bebe oza guno ndi mobala makama bebe yango oza na guno no ndeni yaya so sko oncle ane moi ça va alingi na yo ya linga na okasi to sanga ndeni ya pototi olingi na yo on a choisi c'est ça dans un abri, tu as un abri là où dormir, là où tu vas t'en sortir, tu as laissé ta famille derrière toi. Au bas hôtel là, au bas conteneur. Au bas hôtel là, au bas conteneur yaya. Eh ni va la poto. Poto la réalité Sono kenan en poto te kolobana on le te Tu vas arriver là-bas, tu te retrouves dans ma camobe, tu ne sais pas comment on peut s'en sortir nango Ba réalité oyo Ariachu a mona nango lelo boy princesse pas mona ngo premier mariage kezongi yona akei boy koti mark tabwe koti yona zuli bala ba réalité ba pote ma mebele muto tilo na yoka sanga mabete makamuto ke kitoko daka Barcelona mobali na makamuto elengi goût mais pote la ba réalité mais tu vas t'en sortir yaya wa mutali bosote donc ba tusu ba benga ba pelle ba obeta ba histoire na ba makamni otanga yaki makamba sibisa ye nde ba bengana ki ye nde ba nyokola ki ye et ça va étape moko boy oyo ça va te servir que okola mukopeta yo umya na poto mutusu pa poto yaya ngaku ba Samsung na internet mobala nguta sala boy apesa matière côté pa neneya kenga na dina obi manana ko na kenga na koseka ke na zemi pona na poto alobi apanzinga kutu camarade na priska kenga na boto priska mobali alobi o comme ozu sikoyo expérience mama kambo kuta na poto wana et peso sko maele yaya et sengo colle encore davantage. Je te recommande Dieu. Zoma bolongo na yo buka na se sambela nzambe. Zoma bolongo na yo buka na se sambela nzambe. Ka yende mtakota limia na makamno. Ba biso ba chroniqueuse te na ba comédien na ba nebiso biso opelisa ka moto to bomate. Muto to opesa conseil mabe ya ko yokaite. Paul nga pandula Barça koyoka bango te. Barça kon poto avant ka mutanga mutaka na poto o ba oloba lo sala ya malamu sala. Na je ne pense pas que ba olinga ba tia une erreur. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ba olinga ba tia une erreur ndio na erreur. Je ne pense pas que ndongo za bongo Barça ako benga na ndako ne. Je ne pense pas. Mais seulement ko umela wana te parce que pour ma be écoute parce que poto ba rapport ya la réalité nango.
poto ya na leki bakabone poto epanja ba famille pour ne pas en arriver là na makambo tout et servir on se renseigner non qui va te soit avec non tu dois okene ota misapi ndebo ota mwana basa be kampe ko komela yo oza l'assurer tout wana n'était deni au sala parce que na koma ngona mti mais seulement marié bienvenue dans notre monde il y a ozoka banalise ozoka mafinga ozoka nyonso to ba architecte te to sala te sala nzambe mais dis-moi to le baka que non wali sous 5 heures pour nga pe sala nganda mbabenga nga maître Gims ngam tesala ngandemba benga nga mukuse ntesala ngantsa bongo nga persona bilibule que non oza mi 5 heures mutasala wa mbunzu oza boye sanga nze mutasala uti to sani ya kaka te to kena ngo to saskonde maintenant ero to ko va nteka to fait to sala la princesse live mo kama be princesse ndongo za bongo azui na lokote yaya alingaki mobali sauf que mobali nda kosie ki aza marié ti c'est ça et si est seulement si mobali a informé que aza marié atali pe que magaza marié mais intérêt nanga awa me mangande na poto ya tanga yo na vando so comme ngane ta process na okindi no kina ngane so no yebela ngopuna na poto no yebela ngopuna na poto et puis nzamba osunga parce que nzamba za kana ba étranger so la bibi da mboko la kembo comme so tseke nzamba ndia za place na kinda ba protéger nga à protéger ngai. Dieu est le Dieu ya ba étranger. Ya mona so muta uti libanda mboka uti ba Mali ba Guinée ba nini ay ana kin ata mbongo mwa muke ako s'en sortir nango parce que nzamba otia le boko na kata mbongo wana ke liboso. Et le quoi princesse ninga kiti na mboka na ya France wana. Et le ba be comme était ya. Tu vas t'en sortir, que personne ne te décourage ma chérie. Ba lève à la coque lango te zappé. Live au baba mabe pono ya longo lango pour que morale za ya solo za la kimia. Et da biso ba chroniqueuse notre journée mbala ba yate. So da mbala ya tanga komo ne mbala nga za mwana so ya nani to yeba e. Mobali na wana za mwana nani? Aza mwana nani? Oh, ya. Ata uta mwana mobutu, yo bali mobutu bali nde mwana e. Ata so ala mwana fachi, yo bali fachi. Obali nde mwana fachi. Ezaka différent. Oh, est différent parce que fachi a 100 000, moi on est quand même sous 50 000. Si yo na mobile bo se contenter à 50 000 et donne à 100 000 à fachi. Et bien c'est comme ça. Ya mutaling sote mutabang sote qui ne da ba la ki, poto pe da ba la poto. Tu as déjà des fans oh ba soutenir parce que dans autant la live les gens appellent ba soutenir. Et bela ba ndekolo ba comédien et bela ba toi ça ba fiancé on te da ba on a kishasa a. Ba ko bunde na ko ya. Ebele mobile pa na poto ti lelo sans suite nzele zate na basi na mibali nzele zate mais yo nza basali yo ngolo comme na poto ata na condition na tout ce que okuta nango kuna iba tiango na cadre ya expérience tiango na cadre ya épreuve ozo lekisa tiango na cadre ya défi ozo relever il faut relever. Tiens, on a cadre de défi que toi tu dois relever. Tu dois te surmonter, tu dois te surpasser. Il faut, et les kelo te meilleur de o les kelango. Tu as ba comédien ne belé kuna o ba ko yaka ko zoyo, Sarah pe mikolo ana kuna Sarah Masiala. Moi tour, moi distraction, moi na place que ozo ratambo otambo la Barça, tout ça Barça ndenga na monya makamna nga yesa RK alubolu kelanga ndeni ni na koko sala pour que na waka ngunda na kenebola kenaki tuna kango yango tuna ka batu ba umela ba do mazena nga na pese mbote je t'aime beaucoup ma ba Maxi Bondowe ba Sarah Moussa ou ba kuna ta ba comédien ba belé ba comédienne ba belé na mwana papi kade na makambo oje ya land comme na papi kade ozongi loko lo bete ba yuma ne sali ope bien nde pe ba répondre oki bien et zonction non artiste la rade boya beti mwa bona ope ona pa vande côté mo beti mwa bona ope ningisi mwa Congo et osali bien loko ba yuma mais ndenga ba bete pe na papi kade ba comédie ba yuma
ba comédie be ba yuma yaya et be ba comédie ne ba ça ba succès kala kala o pe marque o pe na combo o pe na style no ya jeu lelo ba tout ça c'est mutu boy mais lelo be comme no bukala ya Belleville na sila na Belleville comme si théâtre passe théâtre comme il passe Nicolas sila na Belleville na sas ni ba tellement la bar likolo makasi ko ba ndeko na bango o ba sala bango théâtre elongo ba comme lo mi kala la ba comme ko lobela bango na TV Sony na bino honte pour vous. Surtout bana basi Sony. On te Sony. On nous fade na kiti. O lo ba pe. Alo yengi alo kute. Sia mukala. Yi. Ba yuma e benga ta papi kade. Ana pre komaninga. Naza yinga kutu yuma kutu numéro 0 sur Belleville. Nicolas 0 Zaranine. À part 0, c'est quoi? À part 0, il y a quoi? Il y a quoi même? À part 0, il y a quoi même? Puisque non ndenga zalawana. Faut lukanzambe yaya. Faut lukanzambe. En matière d'amour, en matière de relation amoureuse, tu dois chercher Dieu kaka. Parce que babotolo Martin Bonnet bagé. Ou alors si tu te reproches de quelque chose que conscience ne le veut que l'homme me reproche, tu n'as qu'à réparer, il n'est pas trop tard. Je te rassure que tu es une très 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 jolie fille. Osa moi si kitoko ya vanda puisque tu es très jolie. Tu as une taille. Wala gu o mi bali ba luka. Wala ma bello. Wala mi pende ya solo. Luka ka nzambe. Ba biso nyo stobo amate makamsu tango esimba te ya toki makala makone. Ya Yesu nzambe talanga ya Yesu papa ngala kufi ngai to leli kanga na ye na kata ndako na kata shema mutebe pe azate mutpa contrôler nga ayeba ke azate ya nanga mwasi. Azate. Comme conseil. Seulement comme conseil. Seulement comme conseil. Marien. Mon verso peut être néné. Nandimi on est l'eau moteur. Moi néné zo loba ngoko otuna maloba. Abengi RK ebisa tunie. Bozakuna na princesse alali kuna te po awa pe azate bon opesi matière à lokuta yo pe mo pour vérifier te nene ya oyewo kibombanda obani ko loba ki matière bosala ka be pona nini bino ba kroni nini yaka ki passe nga ba Dubai ba wapi bendeni so peso matière mo ya ko ninde ko no oluka te ke no oluka ndeni o kota en contact na mutu ngo ozo sous version musu o 5 comme quoi deux versions sans que mutu apeso matière ayiba yoka oyo suye mama ngaba matière be to benga je mata pardon na kota vie privée muté na kota te pardon ngo ngaba ngaba kota la vie privée na te na kota pe la vie privée pe ya mutu pété parce que ngala ngaba bi kota la vie privée na te impossible alors pourquoi ngala ngaba kota la vie na kota la vie privée mutu non na makam na ngala banana ba limite na nga na suki awa na déborder te na suki na déborder te na za mutu na ko perdre depuis un moment mais j'ai un peu de retenue quoi. Bino ba comédienne obo vola bo seka tu penses nani penses à la poto sukot et dans bala ngada marié et ça est dans marié et ça est qui te marié à la poto en vivre en état poto pia ko s'en sortir à ko s'en sortir batu ya ma ba ko aider tala ya na mboka moko tukutu ebeta mutu moko te na mboka wana ya mozoka mutu moko lalisa yo ate ekolo mususu oyamba yo ebo na poto oyo bato ebele ba comédie baza ata ba distance ba okuna dans la Portugal bo ba sa ba téléphone poignet ako edo même na téléphone ako benga msu ndeko ne mo beso kende zolanga princesse kendo tikela ngai na foyer oyo ezala boye ke osalela nga ba démarche bo edele ngai ozwa ka lisungi ya t'inquiète ça là qui o se surpasser yo le elekela yo te toi au contrat dominer yango
Mouta pèse costume, mouta découragé au thé. Tu es avec Naomi Barça, c'est ta soeur, à orienter pour que l'obi ma bé est comaté. Pour que ma bé est comaté, princesse Ilusta, Lukande Nini, Okobwa Kangunda, de bato soit Kangunda na poto, ndenge li bataka misapi na poto, ba aider yo et pas ya Naomi Barça. Pour que ma bé est comaté. Toboy ne soit matière ya bio na internet. Tout ce matière est côté entre yo na Barcelone, éviter na côté la nani. Pour bino tout boza ya ngai. Boko tanga la passe. Ndenge on va ne pas Barcelone, pas Barcelone. Oh Kalangi, on ne souhaite pas que le camo comme entre na Barcelone. OK, matière et boye kala kune suki bona Barcelone. Ko ngai na na plateau, na ko côté la nani. Boko tanga la passe. Pour bino mbale boza ya ngai. Eza la princesse. Et à la Barcelone, boza yanga. Ce que l'on compte la laisse nan. Tout est. Ce que le quoi non te comme une étape ou un thé. Wakangunda, yaya. Landa ken piana, il pas wakangunda, wakangunda. Ba aider yo pour que ça sorte lobby nango. Marié wana soki marié au kasoni. Soka peso ba futa nete tika yaya, tika ye. Soka peso bilamba te tika ye asala ngo mise asala ngo ko sala soni na yemo parce que na internet o akofinga mati bilamba ne ko pesa ma. Marié le kola bilamba na ya o finga ma casse. O ka bilamba mto sombango. Yete que Ilustar da comédienne. Ape muto ba kolia ka par-ci par-là. O ka bilamba mto sombe bilamba ngo pour me meka na poto. Ndongo o monte passe o monte wana. So linga ko tonga me na poto te. So peso ko bilen tonga ko me na poto te. Oh, ya. Muta peso bilen pela peso ba sentiment pela ba goût. O moni ko me na poto alobite na nyoko na poto te yo nyoko le tokosi. O nyoko le na poto te oza lokuta. O nyoko le te. Nzambo amawa. Asunge. Akosa sortir. Omoni bino boko lobisa baba. Taka nga zena nga bezo sala analyste. Mais bo lobisi nga kaka. Bo sesi nga analyse kaka. Mais bo mystique hein. Bo apena somme trop. Moi je dirais seulement na princesse Ilustar, tu n'as rien à craindre ma chérie. Obomi mutute. Au sali pe loko te soki ndenge nini. Seulement tu as été trompé par une personne. Oh ndeko kanisa ki azali nzoka na zabongo te. Azana zoua moko bo exagéré. Parce que je m'imagine non hein? Par rapport à distance il y a 8000 km. Parce que l'on raisonné vinini oh princesse azala ki nango. Yo mo la princesse soka ke ba fête a ou melakata zongi. Princesse soka ke tournage mba moko ndako. Nzoka nde ala mobile moko ya zoua exagéré. Mobile moko zoua moko bo élevé et mata niveau. Alors qui pena koloba nzambe. Le bobo manoka ndenga zabomo pour alinga princesse. Il faut que kolinge la France. Et bon que c'est ça non ni. Blo mona bobo batula. Bino bobo bobo ndela bonga tula. Ya. Ba couleur rechercher obo bazaka nango. Ba taille rechercher mi bali bali obi biso basto linga mbali. Moi lancer moi taille moi choco. Boko sakale boko yo marié ko potela biso bobo bêtise likola vidéo o basala ki vidéo o moni princesse comme ko bimesu na bobo ya na ko fingo o ko ben jimo pene ya ki ya monene pene lato na ndoto pe libele keba ta misu mutu nyonso tunde azabo so abete sur la poto en voyager au kindi. Nde biso to sutuka poto nde bile pokena poto bo sutuka poto. So bo sutuka poto to ngonto vana na Afrika, bo sutuka poto. Eka ba comédien temba sutuka poto. Pour l'autre ba commenter bo tanga ba komba bato, o kutu mutu boye, bo kotela mimika be ya bato. O tripe de Londres, bo kotela Flore, o kutu etali bino na nini? Eka batante.
Ce n'est le temps à côté que Mamboko, Dieu va permettre à te suivre sous 10 ans. À te suivre sous 3 ans. Il suffit que le mobile a commencé à kabakuta na kabasola, kabazonga, basala, kabasala. Un jour, nous avons soumara ma kamte ko simba. Ndébile wala protocole taka angolu non. Vous simile en kisi. Bon mélange mutu potango. Et ça c'est la grâce. C'est la grâce. Yaya. Tant que tu as la bonne mort, il faut avoir toujours de l'espoir. Mon ingane na abo. Tant que non la koufité. So la lingara protéger de l'espoir que non ya. Et vous avez la surprise oh nzamba au surprendre nga et je vais venir. Non bon maman tout est dans celle là mais je serai là. Eh, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. C'est parce que Dieu a voulu que je sois là. Moralité. Histoire à princesse et servi biso ba leçon. Ça dit son bel moro lingo lukoye ba en profondeur. Soit caution na combo à pesio. Essaie de te renseigner. Quand tu as Facebook, tu vas voir tes comptes. Tu vas super battre comme ça va monter. Au moins mon bel moube aligner la poto mba ba ko kiper. Moi tout ça te va recherche sur vie na exacté. Mais ça va risquer. Et ça va risquer. On va la ligne, Luka non se renseigner, comme on est au côté de Facebook, côté de contact, côté de Amine, baluka, on reçoit piste moro de sociaux à Vinaï. Ata au bon belo et au sur Internet. Au sur Internet, très chers téléspectateurs. Mais c'est une histoire où il y a des bisognos. Oui, c'est une erreur. Oh, peut-être même sous princesse, elle était emportée, et puis emportée l'année que non, hein. Azo croire moi, parce que princesse n'a bon mobile na abaguna été. Princesse déjà c'est une fille qui ne parle pas beaucoup. C'est une fille où elle a calme. Elle joue à la scène, mais bon, vraiment, il ne parle pas trop. Parce que mon bal a ma bébé, mon bal mobile bazou à pamba, mon bal mobile a comporté ma bébé. Oh, il y a salle dans ma banne, on sait la princesse. Parce qu'on dit toujours qui trahit, trahira. Oh, il y a salle dans ma banne, la maman banne. Il va faire ça aussi, la princesse. Oh, ça, on peut sur la princesse. Il va faire ça. To sunga princesse n'a pas que to condamné, n'a pas que to salé ba live comme abé ou ko déranger, même si to lingaka été, mais l'étape auto aider plutôt à surmonter cette étape et puis to rozonga na makamna biso après to lingaka été en faisant de très bonnes analyses o que non et comme elle a ko ba leçon, so muto dans capacité ko sunga e aider l'accès place qui m'a boka ngou l'accès ndeni ba sala l'accès ba dimanche to ba sala a sala yango na poto a comment à s'intégrer ne va pas s'intégrer na poto parce que le début a été toujours difficile. Tout début c'est toujours difficile. Tout début il n'y a pas de rose sans épines na epsem non. Il n'y a pas de rose sans épines. Pour que un procès à mon ba rose na poto comme histoire il faut les calmer comme moi les canango mais après et comme un peu ka histoire. Voilà, merci beaucoup. Vous toujours voulu mettre mon point de vue par rapport à ça. Makambo et princesse n'a marié. On a été marié, on dit comme si Marie, ce qu'on a été néné le quoi autant à communier, mais toi le communier marié. Eh marié. Mbali pas à comporter ma bête, mais bien bien comme comporter baba makama be escroca et à sala boy. Et quand elle écoute combo la ngaso Victorine, sur Véronique, sur Nine. Eh bon, eh ya ya. Mbala pote makama bebo, mbongo ndo ozo son des athées. Moi, les 4 c'est ça le but pour ça, donc ça, bon, vous êtes ce que vous savez, le que vous savez. Au moins, bon, donc sur le 4 c'est ça, exact, et qu'il y a un sentiment, oh, je ne pas princesse. Un sentiment, tu as fait ça, et qu'il y a un côté, écoute, mon qui moi, je suis oh, vivant la princesse, ma camutu, oh, je le quoi, bilingue. Et elle a valeur à 4500 T. Donc, bon, à couper ça, exact, point barre. Ok. Bisous, bye. On se retrouve prochainement. Au revoir.
kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.